Tolingaki live ya Jidol bafantu bon s'abonner ebele na Congo Winner TV pour la décider. La vie des hommes c'est qu'aujourd'hui je pleure. Merci beaucoup bana poto bana mokili moma toujours ne tep sarabino chaîne abino Congo Winner TV chaîne au senti Jésus Nanzambe batalaka chaque dimanche double Rolex toujours ne sarabino kaka bo s'abonner ebele na Congo Winner TV borozala de cité na pesimbote pas mère boss Sarah Kabundi balobi la Cléopâtre balobi deux fois sur le Karabango 0049 toujours ne sarabino le fona yambela bino Jidol o ba fan tout bokoma ki fo to yagi lelo na répétition boromo na live boromo na extrait pour Kalamingite balobi Jidol azo bimisa disque nae donc ba fan ne bolobaka confiance mo pesa nga double Rolex toujours le lona ko zolamino leader na bino Jidol. Bonjour Jidol. Ah bonjour double Rolex donc ça a plaisir à trop donc on a moni ne yo surprendre nga na boulot bo ça a souka na plaisir à trop tala yo mon touranga ya donc des fois. Merci beaucoup Jidol Lelo to moni vraiment Jidol Lelo leader à osala mamnaye to monaki déjà to cheno makambu ya wenge BCBG pemeni Jidol Lelo to moni ba evre elo oni ni ba fan bazela parce que biso moko to moni na nous mais to moni vraiment boulot pour to commenter yo moko sous expliquer ba fan to balingara Jidol oso bongsela bango ni po babi décembre za oyinda. En tout cas merci à trop donc décembre va reçoit intégralité de sur album bayoka banzembo yo moyoki banzembo ezawa ba mélodie na ba mélodie donc black c'est donc ba zela bazo so intégralité ya masolo to sala projet on sala au paradis za munene donc za munene donc projet paradis za costaud donc za ma projet mo za costaud donc to zong ça fait musique na place mo lingo tenga mato zong sango pe na moi temps muke quoi. Jidol a ça va faire que aroyer ma bêtise c'est pas tout moni le musique na biso trop de bêtises au vendre les mots TV bo la musique bo ba bêtise na bana ezo sala bien te maman Sarah Kabundi na Londres vraiment est-ce que Jidol vraiment a robeta musique ndeka ba ndeko nyonso bazo bimisa ba bêtise na ba TV te biso to za bato mo ya moralité biso to bata ba immoralité te bata immoralité te en tout cas vraiment bilo wana ba bêtise wana biso to yemba wana monokote est-ce que faut ça insanité on a faut chona nzemu bato bayo na bimisi paradis insanité ate ba sepel nango bayambi on a Paris ba patula suba ba tout na Château Rouge bayambi on partout Canada par-ci par-là Angola Afrique ba Bogisha bayambi elo paradis bayambi on kitoko ba gigilema ba venanga solo Jérôme bayambi banzembo kitoko donc ça que faux pour mbaka ba insanité c'est pas bien sûr ba parents azana bana donc na ko sala biloko na te bato ba mona ngo bazana bana na bango bayemba biloko wana donc bateka molimo na bango makamona problème exact mais un jour il rattraper bango kaka. Merci beaucoup Jidol tozo kende vraiment na émission na biso mbanga na mbanga international Jidol to yambi le loza musicien moi ba extrait ya paradis parce que tout le monde déjà paradis zoleka ils ont ça la biso bien moi ba extrait moro ba comprendre que Jidol pe asombi banzembo toka na mutuka ya Jidol yemo mta composer banzembo tozo yoka banzembo to sombi na banzembo composer zali mais so na sombi nzembo na busha ngoka ngamo pe na za critique na komara bien les seuls musiciens na moni ka sombi lo kazondi mapobino ba misebo wanga na trop et talibango ba misebo belo mona yembel ba yemba kana biyembela ba parolier eza bango te parolier pe nzemba copie ngo yembi faut ndima bango parolier travail ba niance ça passe ya bien au ba go sepela na yo ba nimi mena suka to futa bango ka ben gratitude non neti nzembo paradis a blana mosaka mona mosaka mutatekela nzembo ya blanchard mosaka mutatekela nzembo blanchard mosaka mutatekela nzembo wana petit blanc ba touche na eze belé na kati wana ba nuance pe ya yemwa akanisa ki vie yemba bona mona yembe no soko yembi bo c'est ça mutane ngona faut féliciter il faut toujours valoriser donc bomba et pourquoi c'est pas bien tanzamba kolingate simbanga
na loketo gida mbombo ye soki otiki nako kachwango pere sanga taxe 0 metre na jingela wana lola na lola. Ça va, merci. Gida mbombo lola na lola, en tout cas maman paradis nzembo za kitoko et ça la biso bien. Mais lelo Jidol ton tozo yemba tozo mono na ba timbre ebele. Jidol tozo mono na timbre ya de baba. Jidol tozo mono zo yemba na timbre ya Manda chante. Jidol tozo mono zo yemba na timbre ya papa chéri. Et puis Jidol tozo mono sous les mozo bimsaneti savane de pichu. Lelo vraiment to linga to yeba to tuna Jidol ba question aza modèle ya nani na chant parce que tozo mono na ba couleur ebele de baba. Tozo mono les mozo yemba neti Manda chante. Les mozo tozo mono le roi papa chéri Jibé piana. Les mozo kende le roi la savane de pichu. Jidol aza modèle ya nani? Ngaza modèle El Salvatore de la patrie na papa Wemba. Desali batuna yoka pe ba ve de baba na yoka bango. Mo baza ba nature ba voile kwa momoko. Ba King Kester papa chéri okiti ba de baba oyo okita les sous wana depuis je pe Mbappé lino wana JDP TP Mbagali nango. Hein? Manda le moment na chante. Manda sko manda yemba ngosko ya kokauka po manda salaka ki mena ba ma ya voix lokola ya meme ya kolela wana komana Naembi lokola fololo Willy Mushenia sikelinga susi ya pamba Mobembo tala ndenge na kei koluka la vie mobembo na tiki yanga bolingo na pale na belelio yo moto mesana kukabura ba bolingo ya bato na belelio wo Jérôme tikaka kolota miswa kofungwa mayo tala ndenge moye kolimwa ekomi na tango bokabwani esika na lela Jérôme Sadiki bolingo ezali examen apasi na mokili pesa chance mobembo bomdelanga Jérôme kumbi moto na tikela ye motema bomba travers photo babouane de ça baba belo bien lo ba ya Jackie Jidol relation ni nezango na ba musicien o lelo sali ba vocal na bango ba relation ni poto mona bino ba musicien lelo bokoma na ba guerre d'esprit. Est-ce que Jidol pas en muta ba guerre d'esprit? Et nga ba guerre d'esprit te na pe massa ba musicien te mais bitano ba problème na sepela na nga na bongo na mona nga bato belé ba mona suya wele la kaka yende kaka moni bato to so pressé te donc na yango moni ke na mona ma bato ma surtout na monde ndule bato a mitema makaka yenda zwa kaka ya na mona ngo ne moi trop bien c'est donc na ebiki na vie moni yango mona ba rivalité ba ko fingana mambe pona muto linga ya zwa mwasa muninga na ka ye fo botola prêtre na to kabambo ka fu ba kabela kaka ye donc moni ka succès ka faza la ye na Congo munene ona mokilo eza munene boy donc rien à sert à courir les choses qui sont comme malembe parce que nzamba on biso donc mais to zomo ba montre ba Rolex ba basket ba kanda bilamba cher ba kara cher Jidol nana za vraiment sima Jidol pas ba lobi tongo longwe wenge BCBG Jidol marambo ba instrument marambo belé nana za sima Jidol et na se préparer ki kaka makasi nazanga na madame nanga Gida Mbombo moi si nzambe to bunda na biso mibale donc neza bona se préparer kande en conséquence tant longo BCBG na longo wa zobate longo boko molanda su bato BCBG na sima ko sengaka comme si msamino ba touche ba ni ndenge zalaka te bon ma touche mate ko komi ko se ko déranger ka bato donc ngana longo BCBG na kuta na ni membre BCBG ni fatu na yeba gido ya papa chéri na landa bango non donc na sala monde mokili na c'est comme ça se passe na se préparer qui en conséquence comprendre ndé nazo longa BCBG boye ya tena zonga super na bando ya suna ba concert ko aba mangambongo abano basala nga suba demete donc so OK c'est ko koki c'est pour cela ngo mo nga na standing oyo forme bien mituka bien parla bien que-toi bien comprendre instrument ba musicien orchestre vanda donc toujours malembe siko ba découvrir biso donc et so sengezo temps to bisi paradis ba zo comprendre ngo malembe Jidol OK si to beta ba dinzembo wana to pesi ngo déjà aller stabilité mon musique c'est mo zono malembe ya makila te ya ba pressé pe ya wele to ya malembe ba to biso le 100 le moi 10 villes lobi 30 villes lobi 50 lobi 220 malembe papa c'est comme ça ngalinga bon ya ko wele te na mkromomba mo zoate
c'est ça. Merci beaucoup Jidol, en tout cas ba question zo répondre kitoko biso pe tozaka pona ba question pour émission mbanga na mbanga lingande boy Sarah Kabundi la Cléopâtre alingara boy galon ngala balobi chef coutumier na Grenoble aza déjà na kin alingara boy puis balobi Jonathan Ngaya toujours ba question za nga ba réponse eza Jidol. Jidol le to moni G5 pourquoi G5 ba kombo ezebele mais Jidol to mona affaire à G7 yoko G5 pourquoi G5 G5 il est la 5e génération pour ba ka sa 5e génération yana no yate. Et si on a s'intégrer dans la 4e génération, on a comprendre le jeu pour tout le temps la 5e génération, on comprendre pourquoi on appelle ça G5. G5, donc 5e génération. 5e génération, on a appelé ça confiance, on a vraiment tout. On est où on est ballot là mokili, tout ballot là bongo. Tout ça on a bilo rendez, on a goût à bongo. Donc tant on a extrait, on doit comprendre que maman tout ça là. Et ça est mon on a mis sur bateau non. Merci beaucoup Jidol, en tout cas bon chanteur ayemba kitoko faut kondima apprécier l'homme à son époque tant muta osala musa to yaki vraiment na Jonathan Ngaya balobi chef na biso réalisateur makasi galo s'impose soit koka Mobutu faut tchela biso no ba image wana ba comprendre que na yamba ki musicien na yamba ki roulage te na yamba ki soldat te na yamba ki musicien Jidol oyo auzala ki na wenge BCBG lelo azosala carrière solo na et puis orchestre na G5 minomo bomo na ba image parce que double Rolex alobara trop alinga pe ba prep Jidol lelo ba avantage ni nango bando longwe orchestre wenge BCBG na ndenge osapo ko sala orchestre za blague te eza charge ko la leader dans mona ba musicien ba chef kuna ba ofuta ba transport ofuta ba musicien par rapport au ndongo zangina wenge na port lelo ndongo comme leader mamango zo kende ouais ça différent parce que nous avons mona musala osala chez batuneza on a vandi boto beta ba fête to beta ba ndule mso ba to beta ba grand société brascole lelo ko ta yo mo mto gérant ezaka ndenge moko te kuna to yi oza mungamba okesa bata papa chéri ozozaka mibeko mitindo as ko ngam mo pesa mitindo donc comme na charge à bato zape souffrance donc makambutu bazana ngo bazo ipsa yo donc ba makamona bela ki ye mo zo bela faut assumer donc parce que au PC au engagé na entreprise na yo donc au coach ça était sur la belle il faut payer ça c'est parce que vous êtes leader donc faut payer donc ça père de famille donc ça na bandango de makamo banana mona muke donc le na mona ngo de l'autre et puis que Jidol ba fréquence star ba ni ba leader des choses ça déjà na don on est à cadrer bateau depuis 98 déjà na cadre bateau avant tout en 96 97 déjà cadre bateau déjà donc et c'est le monde est habituel na message nango déjà. Donc ça va. Merci beaucoup Jidol qui ba musique et bimé belé ba orchestre bimé sala pena franc sala ouvert exact que poto côté la mutu poto lo ba ponga ba question ezanga musique nini pena mikolo au moins pena que ton vendre bité ba jeune vraiment orchestre et betikito. Mais ba musicien so Congo ba sala bien ba bête combien yi surtout kin ba bête na bango bien Saint-Long kaka ndenge musique na ya zo betela moni ngana musicien naza quand je parle que na musicien naté naza chanteur karaté naza pianiste na beta ba piano voilà comme sous Jonathan Ngaya toroya vraiment to ça la preuve na répétition na yo toroya vraiment live Jidol la beti instrument to moni vraiment la synthé ba koya na synthé ouais donc Malik il a attaque clavier piano tout le monde a vraiment parce que Jidol a mission complet biso lingande boy pour ba yo ba Jidol a yemba mettre ko comprendre que Jidol a beta nyoso a beta instrument à part piano beta suni beta mbonda a beta pe guitare na beta parce que lelo so ba na format Jidol na mamba musique pour lelo ba te belé o bani musique o banda ndengolo banda 2000 banda ba 2008 wana déjà bimaka champion africain star 2006 na format Jidol lelo o ba benga musicien donc talent nga c'est mon oncle nga Sango Mali yana clavier ngwa tout Sango ma oncle nga Sango donc B Georges est pianiste aza chanteur aza arrangeur nga na kuta chez biso na kola na mona déjà pas na biso déjà tous na synthé donc kolina onanda donc c'est normal donc faut na be na bano betango déjà na petit muke na ba 8 ans si les lopé na to kola boy donc yaka na piano za nango live yaka nango live ya problème te biso lingaka émission ezalaka mbanga na mbanga to lingaka vraiment tout le monde a vraiment ba preuve quoi et ça nango live donc vous comprendre nango yango moniki
zodeke mbonero pesinga ekozala jamais égalé ata bakabelinga toutes les banques suisses banque d'amour na yo beya c'est mon cœur kabelanga mwa bolingo tous les jours la okola dime oyo pesaka nomingo nyonso na eklesia beya zodeke pasi ya lokolo na sapato te mwese moko chaussette oza sete moya pasi nanga avana ya promenade na bandoto na yo paradis pensée mes nuits d'amour dans tes rêves lelo ekomi réalité nayaka dans ta vie zodekembea pana koyoka bamirmir to malasi ya bonheur na motema na yo bea zodegem la 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 ozadiama na seya océan bea ozali précieuse koleka bamine c'est toi ou personne. Pourquoi pas paranayo balingi oh abrégé et l'amour si fort à défaut d'amour nayo so de game tana et la manoli kolo. Applaudissez pour Jidol. En tout cas, tout le monde est vraiment que Katana Jidol, tout le monde est vraiment que artiste complet, tout le monde a bêti piano, ayembi. Mais Jidol, est-il le lot tika papa chéri na souci à makasi. Tout le monde a chanté balongwa et pas longwa la bongo l'orchestre wenge BCBG. Mais il le lot ba regretter à Jidol. Absence. Le lot on y n'ongo ba bongi ça gâte beaucoup ranger na papa chéri. Te zaili kamwa ba bongi ça te on a ses pères. Les gars attend et kokaki. Papa chéri ça na ba poulain belé. Mais pour nanga pesa makasi na ko travailler na banze mona ba live belé na noko ta ba conseil yum tondo longola biloko papa chéri. Ouais na za ko travailler parce que ça idole nanga na travailler trop. Vous comprenez? Ya ngono moni ke no sala ke ba te belé na comportement nanga na zaki très comique surtout na baninga na sexa ba voyage to zaki donc famille wana tourner Jidol salaban to amutumo très social pe donc faut ba regretter so zaki mboma mabe na son saka ba to na bunda na orchestre balinga balinga te ba yiki te jeune mo bien saka mana est bien pepele quoi donc yango moni ba regretter nga vraiment mais surtout minga na travail au travail ma casse vraiment Jidol le loni ni marka yo et pas papa chéri ndenge bo absence wana moi temps pose une orchestre na et loni venez à so vandi pour raisonner papa chéri pour za père ndenge lobby parce que moi na raisonner ka papa et loni pena so vando ba te papa chéri za na mabene mais papa chéri peut boy quelque part ça la rappelle bien et loni ne marque Jidol papa chéri na mabete na ba mabe wana te na mona ngote papa chéri na be ya leader azonga na musala na orchestre na e azonga na boulot donc ils a déjà bien donc et là on a regretté trop que famille wana na mona bango souté to kuta na rare eso na banzela kana bakarbo pepani bolekani famille wana de to fana ki 6 ans sikamo orchestre na to fandi 6 ans te to fana ki 6 ans sikamo boko na ba voyage na ba chambre lola na olobola na ona donc za kindeko ya makasi. Merci beaucoup Jidol, en tout cas vraiment toujours chitena émission na biso mbanga Jonathan Ngaya caméraman de guerre et puis Galon s'impose au Koka Mobutu balobi numéro de contact et puis ba fan tout au balingaka Jidol au pesi bango bambote bazolanda émission oyo parce que zozo le kana Congo Winner TV Mama Sarah Kabundi Jidol le Sarah Kabundi Mama Sarah Kabundi ah ben c'est pelarano fort oyemba kitoko moi si kitoko Mama Sarah donc ya yo ngona ba gros bisous ah ben on l'appelle Ibanga na disque on a dit c'est osanga te donc so ezangi le ba double Rolex nda solo limabe donc Mama Sarah Kabundi donc en tout cas merci à trop double Rolex donc on a li na pesaka ba remerciement na ngai pa ya patou la suba moto na ngai donc ya yo bambote ya ngwana patou la suba wana muta papa chéri patou la suba azali nleki ya ajo la suba za petit frère ya ajo la suba ya ajo wana vient na biso donc tozala na biso bien na bosanité ko pesa gigilema bonilema comprendre na bosanité Claude Toto Arc de Triomphe Kelly Sumbu
Cédric Mouya code ya Japon na bosanité Diki Bamana Zobran na bosanité Jimmy Achoki batunanga ma Ben Dolce Festival na Riki Kilengo na pesi bino mbote ya trop Kilengo Jimmy Achoki na moni ba mo chaîne Congo Lipanda la chaîne ya Congo Lipanda donc Ben Dolce Festival pe ye mutunanga donc na bosanité na Riki Kilengo donc Gino Bilele Rick Mukena Simon Mukena donc wana vraiment ba ya bangai na pesi bino mbote na bosani lisusu te ma Zolo Jérôme motema ya Solange mais café moi eloko wana Zolo Jérôme na okipe na nzembo wana mama na chanson ce qu'on a na peso su nzembo ya Zolo Jérôme ouais nzembo Zolo Jérôme ezali eza nzembo accompagnateur na biso yango monike yango to sali yango Yawe nasangi Ferrari te me pesanga yi courage opesaka Jésus ya koyebisa Pilato yende le roi des Juifs pona yebisa nani ya na Safira kengande reine ya royaume na yo Solange Baseke batika kotia espoir bolingo ezali réciprocité ya sentiment na pesi na gauche mais pourquoi zopi mangai bolingo ezali réciprocité ya sentiment na pesi na gauche yo popesa na droite bolingo ezali réciprocité ya sentiment na pesi na gauche yo popesa na droite oyaya Jérôme bolingo tombo ouvert oyaya Jérôme trichendengo linge Jérôme kasi koboyanga te Jérôme mbamona na yebi na motema na yo ma expira mais kotie ko toujours à l'aise consigne à coach mama nga Solange sika na uta na souffra bolingwe nyokala nzato exwanga enemi nango Zolo Jérôme bolingwe bwakenga na seya basusi t'en vas pas please mon bébé soki ponge na lale la kaya na torse na gauche berso na ngaya soki Jérôme mbuma ye kweye pas forcément sa volonté peut-être mou pépé papa Zolo kolia basusi omemisi nga ezokisi na kati en tout cas applaudissez disque vraiment en tout cas merci beaucoup félicitations à Gidel tout le monde vraiment travaille en tout cas Zolo Jérôme ponanga bakisele mbongo des fois parce que souka la chanson que quand on live ba ochango le sous na émission en tout cas ils ont pour nous flatter oté Gidel aux autres travailler makasi donc na biske batutu ba fan tout bolinga Gidel en tout cas bo soutenir musique bena tokos o ba na tokos kitoko dernier mot olobi na ba fan nini o bazota la biso na pesi na famille ya Cardozo Mwamba nzemba baba dogo yaki na note nini wana la vie est un voyage na pesi papa Cardozo Mwamba na pesi libota na mobimba vraiment ba sincère condoléances toto père de grands mécènes les boss Cardozo Mwamba nana souvenir na kananga to betandulu na kananga to wana lopango na tanda biso ba mission BCBG donc na ebisio ke net na film azo libérer biso matsa donc aza monsieur yango moni na yembela tanze mo ali wako et ça bien yembela ta elo les condoléances na famille ya Cardozo Mwamba wankena en tout cas ngape na liambo no papa Cardozo nzamba pamola la vie est un voyage tobotama poto kufa un jour destin humain naturel et banakasi séparation d'avec son être cher etikaka désir na motema kasi oya yo otiki pota na molimo parce que oki nzembo wana ezali nzembo bona yembela papa Cardozo donc la vie est un voyage tobotama poto kufa un jour destin humain naturel et banakasi séparation
d'avec ce nom très cher etikaka plaisir na motema kasi oya yo otiki potana olongola kanga susi absasa mama nanga Rita nazangi elela lokala bili azanga papa zola iza zoki sefi mama nanga kena lelo nakanisi elisusu la vie des hommes toseka qu'aujourd'hui est plein Cardozo mwamba wakena lamuka omona nanga bana baza kolela yo Cardozo nanga ye Cardozo mwamba oyoki papa chéri mawate alelio o minge nakatata kurana morgue yo yo nakatata kurana morgue parfois yo kamulunge yo lamuka malili esila yo na nzoto le bilgete nazalata gentini kangobila napesa yo quartier na Gombe popemisa molimo na kimia bile ya mowei se fololo Kadwa Jidol c'est loyembo Cardozo. Merci beaucoup. Balobi TV comme Lengi Dobi. Balobi ezalaka makambo na Congo Winner TV. Sarah Kabundi la Cléopâtre donc lelo vraiment tolingaki live ya Jidol ba fantou bo s'abonner ebele na Congo Winner TV borozala de cité. La vie des hommes to c'est qu'aujourd'hui je pleure. Merci beaucoup produiseur pour l'idée. Jidol tolinga ndebo chanteur oyo yembi no ba polémique abuzoba biso linga ndebo en tout cas merci beaucoup. En tout cas Jidol les amba liboso teto yambi on a chaîne oza la deuxième fois. To ya oza mouvement na biso. En tout cas na lobi na ba fan tout bo soutenir Jidol musique a bien et puis leader moko mutu ça la raison que ba leader msoke osa na émission orgueil. Yaza sympa yambaka mutu tout et puis na sepela la félicitation na ndenge vraiment musale ça là. Message clé au suki ndenge et puis numéro de contact au bandela. Batutu bana besoin mabanga bana besoin nzembo d'abord contacter Jidol kana plus. On fait ce joueur moko baza na Turquie Mikolo meilleur joueur. Wana pena massa na ngai comme on est Frankie Tumba. Frankie baza mi balé baza Frankie Tumba na on peut se sous massa moi en États-Unis comme on est Rigen Tendai Maboko Bank. Donc Tendai yazana Isa donc yes all en émission. Rigen Tendai Maboko Bank. 01 donc ya contact Rolex et donc on va plein zobima ya Kano Rigen donc on a vendu Sabino Ricky Tumba Frankie Tumba na kati ya Turquie babi jogo ya dega na kati ya Turquie wana mangana nganda na mona na yoka pe déjà Frankie Tumba donc en tout cas merci à trop diaspora tout batangola nyonso na pesi bino bambote ya trop en tout cas bo soutenir ga Jidol mtalenga ta la paradis abeta pa ndombolino Jidol paradis ya romona Ndomboli le leader donc on PCP abeta pa ndombolino leader romona paradis donc on est ensemble donc toi ça qui dit là. Merci beaucoup tout le monde épisode aussi c'est une émission na biso Jonathan Ngaya balobi caméraman de guerre parce que ça y live vraiment tu as eu total non leader leader to cocoteur bien habillé toujours. Merci beaucoup donc talakaka et ça on va outil à travail donc mission faut à la propre là tu vas y hanter donc moi il aura bien pour s'épeler ça rappeler battu. Merci beaucoup c'était Jidol balobi. En tout cas, bomoni live, bomoni makambo, bomoni nenga lobby et puis à bientôt. Bozo soit disque naie donc deux fois maman paradis des Jeux Oleka toujours de Tolobaka bozo confiance. Frankie Tumba meilleur joueur. Balobi Jonathan Diomi na 0-1 na States One et puis Tendai Maboko Bank Rigen li confirme bon, li confirme dollar. Takos.